Jean-Michel Samba Lukombe Kengende, Premier ministre ya République démocratique du Congo, Oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anomaki mokolo ya lundi le 15 février 2021 na édition lelo bokolanda portrait na ye azali nani auti wapi asala nini bokoyeba yango bokolo lelo pe population oyo ya Kinshasa ba réagir sur ndenge nini ba nommé Jean-Michel Samba Lukombe oyo aye ko remplacer Pepe Ilunkamba. Phénomène ndoki ya gentil ezali bongo butu bofana na ye oye bakate ndoka nde aliaka na sima moko ya élément oyo bokobuna na édition lelo nazali na sengo ya ko présenter bino Kinshasa na biso KNB News ya mokolo ya lelo oyo ezali première chaîne et ko pesa bino à jamais ba information en continu kasi na lingala banda masolo ya audiovisuel banda nano esalamate kaka awa tozali wana pona ko servir bino. Nomination ya premier ministre esalemaki mokolo ya lobby na palais de la nation et pas ya porte-parole ya président de la République oyo abimaki liboso ya presse pona ko expliquer batu que Jean-Michel Samba Lukombe nde akomi premier ministre de la République démocratique du Congo. Bolanda ndenge le kanaki na reportage oyo ya Nathan Siata. Ayebanaki depuis lobby Samba Lukombe azalaki nommé mokolo ya lundi 15 février 2021 na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme premier ministre ya République démocratique du Congo. Ordonnance présidentielle portant nomination na ye et tangamaki na porte-parole ya président de la République Kasongo Mwema Yamba a succédé na ancien premier ministre Sylvestre Ilunkamba oyo a démissionné qui suite ya destitution ya gouvernement na ye na parlement. Pour un rappel, depuis le 3 juin eleki Samba Lukombe Kenge azalaki directeur général ya général de carrière et de mines Jekamine oyo azalaki ko evre pembeni ya Albert Yuma Molimbi oyo azali président du conseil d'administration. Ancien ministre des sports sous Joseph Kabila Kabange avant aya ko démissionner na poste oyo na 2015. Mobali oyo ya 43 ans a succédaki na Jacques Kamenga Chimonga oyo azalaki nommé directeur général adjoint ya Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC. Abotama le 4 août 1997 na Paris, Samba Lukombe azali ingénieur de formation pe azali diplômé na 1996 na chimie industrielle na Institut technique de Mutoshi. Na 2000 nde ayaki kokoma ingénieur en informatique pe technique ya information na Afrique du Sud. Lisusu ingénieur na université de Lubumbashi na chimie option inorganique pe métallurgie na 2006. Tobanzaki arrivé na ye na tête ya primature en tant que jeune ako sala pona ko répondre favorablement na batante ya population oyo bazali kozela tango molayi. Kinshasa eleki partout. Juste après nomination na ye premier ministre Yassika a s'entretenaki na président de la République pendant à peu près 1 heure du temps et sikanini bazwaki temps ya ko s'échanger na ba dossier ndenge na ndenge tango asisi lisolo na ina mokonzi ya mboka premier ministre Jean-Michel Samba Lukombe a s'entretenaki na presse séance tenante nini alobaki boyoka interprétation ndenge esalami awa bolanda reportage oyo. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu. Bon, ndenge boutolanda sikoyo et c'est ici mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Andima que ngai nazalwa choix na ye apporter choix na modeste personne ngai pour na occuper fonction de premier ministre na pays oyo monene RDC. Maloba nanga liboso ezali liboso maloba ya remerciement pe ya reconnaissance envers autorité ya mokonzi ya mboka
pour na choix na porter sur ngai. Sima topesi nzambe merci ozali maître de temps paix des circonstances. Kala mingi tawa président de la République a accordé biso audience ya liboso tozui pe entretien molai na ye parce que ngabon pe na ko tenir kozwa vision na ye. Vision oyo ezali caractérisé na masolo ya union sacrée pour la nation. Bamaloba ki euti mingi na ba préoccupation oyo ayoki peuple congolais azakolela azakoloba makambo nyonso balobaki na tango ya ba concertation. Priorité de priorité sécurité na bango liboso particulièrement na Est la République démocratique du Congo et surtout aussi na Katanga. Et puis ndenge boyebi à côté à la question sécuritaire, la question sociale au etali libumu nzala, puis la question de développement, la question de justice, accès à enseignement boyebi makambo ya gratuité, yango wana nde ezali ba dossier au to développer de makasi. Ça te ba congolais pe ezali ko préoccuper ceux qui bo tali ba question nyonso bo comprendre que l'état esengeli a se doter ba moyen na ye pona asa la politique na ye yangwana esengeli a accroître ba recette et kosenga to appliquer na gouvernement ba pratique ya bonne gouvernance, rigueur, lutte contre ba antivaleur puis contre ba fraude. Tous engagement ya ko répondre na appel mokonza mboka na secteur wana pe na rigueur oyo ezali na masolo ya gestion mboka. Na président Félix Tshisekedi tosoli pe makambo ba réforme ngo toko mener yango na secteur fiscal na niveau ya ba loi électorale parce qu'il faut kanisa ngo pe même masolo ya digitalisation ya mboka ba défi wana nyonso toko sala yango sous contrôle bienveillant ya parlement. Gouvernement ya union sacrée pour la nation et ezali gouvernement oyo elingi ezala ya service ya peuple yangwana to sengi ba peuple congolais nyonso bo accompagner gouvernement oyo e bandi sikoyo to accompagner pe mokonzi ya mboka pour sambino peuple to kokoka osala le côté to lekisi plus d'une heure na mokonzi ya mboka na okokolo ba nyonso to soli na été mais kala mingi te to kozwa rendez-vous na parlement esika nini toko pesa programme à gouvernement plus complet et puis natango wanande toko se déployer pour te makamunyo sur ça la salama bien et puis toko l'axabino action nyon sur gouvernement na biso ekomema et puis na tenaki ko rappeler bino que nyon sur ça la na contexte oyo tozo vivre pandémie ya Covid-19 yangwana il faut to respecter ba mesures barrières peut to lutter contre pandémie wana. Merci Nabino. Contre cette pandémie. Merci. Azali nani auti wapi brusquement kaka boya ko bimela biso premier ministre Jean-Michel Samba Lokombe portrait na ye bolanda yango ba détail awa epesami na Naomi Mpila. Jean-Michel Samba Lukonde Kengende, nouveau premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, na Union sacrée. Nouveau locataire et primature à Botama le 4 août 1977 na Paris, originaire à Grand Katanga. Samba Lukonde Azali, ingénieur de formation puis diplômé en chimie industrielle à l'Institut technique de Mutushi en 1996. Successeur ya Ilunkamba a continué la politique officiellement en 2003. 3 ans plus tard, Azali élu député national na âge de 29 ans pour un mandat de 5 ans. En 2015, Samba Lukonde Azali nommé ministre de la jeunesse et loisirs sous gouvernement Matata. Sima ya motango actuel premier ministre a démissionné kolanda mot d'ordre et regroupement politique na G7 o ezalaki exclu l'ancienne majorité présidentielle et Longona Mboka Moïse Katumbi Chapwe. En 2018, Samba Lukonde Kenge a décidé de tourner Mukongo na Moïse Katumbi pour soutenir l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la course présidentielle il y a le 30 décembre 2018. Kino a nommé le 44e premier ministre de la République démocratique du Congo. Samba Lukonde Kenge Azali, directeur général Yajekamine actuellement. Marié, père de 3 enfants,
Nouveau premier ministre azali na ba défi ebele na tango mokie kasi yambo abanda musala ndenge esengeli nanu a formé na lombango gouvernement na ye eko accompagné pendant 3 ans au etikali. Biso magazine KMB News to souhaiter le meilleur na gérance na ye na tête ya gouvernement congolais. Kinshasa eleki partout. Population peut réagir mokolo lelo à propos de la nomination de Jean-Michel Samba Lokombe comme Premier ministre à Sikaba attente ezali ebele surtout côté sécurité sociale surtout libumuna développement pe souci à congolais ezali comme on a makamko changer bolanda bazali bangonyo son micro ya Alpha Molenda. C'est très étonnant comment la sommet exécutif, un jeune comme lui, tout sera de bonne chance parce que la maîtrise de la parcours a été une bonne chance. À vraiment la service, il y a peuple. Bon, réaction à la Liboso, c'est que Nathalie, ministre, premier ministre, va nommer. Bon, on a remarqué dans CPLI, mais au CPLI, il y a un parce que ce que tu as agenda naé azana mama bete par rapport à nous s'attendre nango bache la biso mutu moko azana passé moko ya mabete donc on a passé moko mabete alors ngai na souhaiter la bonne chance parce que tous azina posa ya bato ba sala biso mabe na mte na mboko to na posa bato moko oyo au moins passé ne au moins eza un peu bien pour na réaction na ngeza donc je suis un peu content mais na c'est la paix à travailler total à côté jugé par rapport au travail. Mais dans le but, nous avons mise à garde, nous sommes des Congolais. Et quand vous avez la poste en haut, vous avez un petit peuple azali. Et ça, vous avez un petit peuple azali. Donc, il faut que vous ayez un tour et vous avez un tour à Kalate. Vous avez un tour à parler. Vous avez parler. Vous avez besoin de que le peuple a souffrir, de travailler pour apprécier le peuple. On a une mise en garde. On a fait un moteur en malade, on a fait un moteur en malade. Même le ministre du transport au Rocha, même le ministre du sport, même le ministre de la bâtiment au Rocha, ala na bato PPRD wana te ba ventiler na PPRD ba bika koloba mais ba biko sala te ala na ba ventiler wana te ba yibi trop pe kala mingi te bo to landela bino ko ta bino nyonso mo ni prezo makala ba sala ko ba mingi donc la bino on va en détourner ça ka vol bo bango mais na souhaiter premier ministre la biso en tout cas ba bonne chance aluka ba conseil a bien pembe na ye aluka ba conseil a bien pembe na ye et ça fait na malam à côté de la vision en chef de l'État, Ndeli Kambuya Malonga et Yango wana pourvu que le peuple congolais a se retrouvé. Toujours, social n'a pas de kitoko, gratuité kitoko, mais toujours peuplé. Ndeli Yango wana, fondé souci à chef de l'État. Donc on s'est appelé Moututu à côté na donc le premier ministre. À côté de la vision en chef de l'État, batamboule longo pour difficulté n'a pas si et l'équi et kuiko sila na Yango. Le lingi wana ndé pour souci na ngezali. Comme tout peuple congolais, on s'attendait vraiment à la nomination à Premier ministre. Bien qu'à répondre peut-être à la battante, il y a combo tout un mitute, mais à pouvoir discrétionnel, il y a chef de l'État, Aponi, M. Lukonde, par rapport à la réseau et Morayebi, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Donc, par rapport à la battante, nous avons lobby sur le pour un chef à gouvernement. Tout est bien pour la sur RDC. Ils ont un défi et il faut relever. Alors on pense que le rôle à bâtir, c'est quelqu'un qui va répondre à l'aspiration, tout encore à la désidérata à peuple congolais. Certes, ça a la sauté, mais n'attend Oyo. Bapessier a retouché d'abord la priorité sociale du peuple congolais, sécurité à l'est du pays, intégrité nationale, et on a des informations piliers, point fort au congolais, donc à retoucher par-ci par-là, mais essentiel. Et ça d'abord social au peuple congolais, sécurité au peuple congolais. Et nous pensons que ceux qui ont vraiment assis et le reste va suivre sans problème. Bel texco bazali wana toujours pour conserver la population. Bisika nini kozwa ba produit na bango bolanda ba détail na reportage oyo. Bisika kosomba ezali partout. Dans la wenza matete. Oye pas distributeur na biso ba bengi papa succès ramat
oye na wenza rond-point ngaba tozali na mama babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epai ya magasin na biso moko Betosco ezali oye siko na wenza ipen okokuta mama Konde azana ali distributeur ya Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenza ya bandana babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda monene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté mama bataille Kandunda. En tout cas Betosco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne de télévision où il peut sa information en continu, c'est-à-dire depuis TV banana monde, la République démocratique du Congo, Afrique mobimba partout, nano ezalate chaîne où il peut sa information en continu à Lingala. Ba émission ezali ko betama na ndenge ya kosakanate oyo et ko meubler chaîne nabino mais déjà ezali na chaîne YouTube nabiso KNB News ko keyo ko mona yango. Mokolo lelo bolanda ba extrait ya ba émission Kindoki politique ezaki présenté na Naomi Pila pe Maboke ezalaki présenté bongo na mona mboka Rose Kito sans oublier bien sûr Bitambola Tambola oyo wabino Joseph Mongo a présenté bino ndenge nini ezalaki kolekana bolanda ba extrait oyo proposé na Nathan Siata. Et dans le monde lelo oyo surtout ya biso ba artiste oyo pour ça mo ba succès boza pamba te ba biso ko kende pandi wana Mpanzi nini? Pandi wana ka obino mo boye bikaka nga yebi te Mpanzi ngenge ne bite Mpanzi wana kaka te na ke mpanzi ngenge te so na ke mpanzi ngenge omona na okoma na mwa car ndeti ba vina biso ba video loin ndeti ba vina biso belé ba yana biso belé ba tama mitu ka ba via bien biso to bundana d'ailleurs ça m'a pressé te ana choté donc non malé mais ta confiance ba kino ba pesa ngai eza ça yango si on a que oui na le comprendre pourquoi. OK na sepeli ne loko makasi merci parce que vous avez une passion pour vous nzamba tombolo bon ngapena na bandi carrière le loté siko d'un kumba mo boyi banana banda ki ona na patienté ka lelo na d'un kumba mo bu pour la première ministre Abimi toza ko pesa na makanisi parce que noke ko mao avant aucun ko servir pays il faut zonga l'autorité morale na yonde bomonaki pepe ilukamba banaye ko sala mbilinga na ba ministre na e malgré ba ministre maele pe bazalaki na otanga bango ba kombo mi balemi sato o basungaki quand même mona mboka Antoine Félix pona ko débloquer système na bango wana ba wana nde to ko reconduire les biso peuple pouvoir mbalo ezali la voix du peuple c'est la voix de Dieu de balobaka na la terre vox deus vox populus tolobi pouvoir à Félix eza na mbela la population ngi koloba o population soki basengi nde yo mokonzi mboko koyoka pe osali musala na bango ndenge mama Monique abengi nga wa pepai na esika vani na bumbu alobi alandaka ba émission na nga mama Monique mama na nga Kasongo olobi olandaka ngai ndenge na loba kolobi na loba bien nga mutu nyonso o tozana na communion po na botambu samboka Antoine Tshisekedi toza eloko moko. C'était si quand on a sauvé que le gouvernement il y a Jean-Michel Sama et Bimi combo il y a mon continent exalté au Tiboti Kalaka na union sacrée. Bon, Togoti kana biso na union sacrée parce que il faut qu'on que union sacrée d'abord ils allaient donc loko e botami pona ko mais on pepe asika ndenge peut-être na kiko lubango na le poto donc c'est une mise en commun des idées pour la refondation de la nation. Alors, et là, quoi, bon, qui rejeté parce que nous sommes tous en gouvernement. Parce que ce qui nous importe tant, c'est ils ont l'intérêt général à la population. Ceux qui ont non intérêt à peuple, ils ont une union sacrée, ils sont tous en union sacrée. Mais c'est comme que l'union sacrée, on a intérêt à yango. Bon, et comme il y a bateau, n'est-ce pas gouvernement là. On a un souci avec le temps.
famille Chimpanka Mukinai, bana ya chamana, la famille Moulamba Symphorien, Monsieur Kayembe Chala, Madame Nana Mwadi Sosongo, Oya Lingala Fassi, bazali na mawa conformer la communauté nyonso ya Bakontombolo, combattant peu cadre à union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ainsi que Bamila connaissance liwaya, frère, père, beau-père, na kombo ya Monsieur Chamala Muzadi Joseph. Oyo akufaki mokolo ya dimanche 7 février 2021. Programme se présenté boy. Mokolo ya mardi 16 février 2021 na 15h30 mais c'est comme ça la na paroisse Saint-Musée na Lingwala. Na 20h juste veillée mortuelle na résidence familiale na avenue Mweka numéro 132 bar D, quartier PLC na commune ya Lingwala. Référence croisement Mouchirai. Mokolo ya mercredi 17 février 2021 à 10h, levé du corps ekosalama na morgue ya hôpital pédiatrique ya Kalimbelembe na Lingwala. Na 10h30 recueillement. Na 12h30 inhumation na cimetière ya Mbenteke. Pe na 16h30 bain de consolation. Tika ete molimo ya papa Joseph Chamala Muzadi epe Malakimia. Bokilo afanda na bino aya kocha libaya na ndako na bino kasi ya koma ko imposer bagu. Est-ce que ezali normal na ndako ya yona mobali na yoboliaka na go bokilo pamba ta fandi na bino mais akomi ko imposer biloko ya kolamba. Bola na ba détail na reportage ya Benet Kongolo na Alpha Molenda. Ba famille mususu oyo bavanda kana babokilo na bango bakoma kolia biloko na guya babokilo na bango yango tolingi toyeba soki comportement wana eza normal ekoki kosama na mukolo moko te po ngai nde munazo diriger foyer na ngai tango na bali mwasi na ngai naza na bana ngai nde muna kobimisa mbongo na pesi na mwasi mais jamais nakoki kolia na guya bokilo na ngai nakanisi yango wana bon mpo na ngai nabengaka nakolobake mibali wana baza na kososola penza te po yo bali mwasi ozana okoki jamais okene kolia biloko na droit ya mama ya mwasi esalemaka te nakolinga te ya za bokilo za kwa mwana ngai bona nde na guna ye bande ifo ya guna ngai moko na pesi ele mbo aki asali wezira guna ngamo to wana za mama mabe soki bokilo za kwa mwana ndenge yoza mwana wa mobali ndenge yoza mwana wa mwasi aza bokilo jamais koyela ndako na yeto na ndako na imposer te poser ndako na folanda oyo yazona mbango kolia jamais ko imposer bokilo te imposer te simba te pena na ndako na ye aza bokilo wana na ndako na ye o nyisa olamba na kolia conseil na pesa mwa sala bonga tukeza malamu te mama ne zenga za boso monike mwana wa mobali abali zomona ape ya mwasi walo kwa ka mwana yo posa mwana yo ozoya lokola te mbanda na obe monguna na obe te asa mwana ope kaka lokola oyo boti ya mobali boti pe ya mwasi conseil na opesa ne yango wana ba mabo kilo baza ba komanda ba bokilo eza bien te azwa mwana ye mwasi mwana ye ya mobali kwa mwana ya boti ya izalaka te na ndenge ebana ndenge nini bokilo wana sa mobali na ye ngapena na mobali na ngai fona lia guya mobali na nga so komande nde tolie donc bokilo ko ya ko konzela kata ndako na ngai te ndako na nga fo mobali na ngai baki mama leo na bimi tolia boy wana bokilo na nga ko longwa te na ndako na ye akopesa guna ye na ndako na ngai ezalaka te po pesa na occupation pa mobali na ngapena na mobali na nga en tout cas faut pas changer po ezalaka te yona ye na ngai to sa bombanda te ngana sa na linga mwana na ye donc fatike na nga espace mobali na nga folia na guna ete ni maman mais d'abord nano na monongo bizarre vraiment est-ce que okoki ko imaginer que bokilo oyo na bali mwana ye aye na ndako na ngai abana ko commander ke nalia na guna ye mais ça va te mais soki ke alobi ke nalia na guna ye c'est que ça veut dire que na mwana na ye bakei parce que ça va te makineti bokilo na bali na bimisi mbongo nanga na bali mwana ye nakati ndako nanga banda ko diriger ana droit ko diriger atelo komoko te soki a époque asalisa mwana ye arrêter na makambo wana utupe na ndako nanga ko époque avani est-ce que mwana yango abali aboti mais aye asokoli mwana bilamba akei ke aya ona ke alesanga matembele o ngana liaka te bizarre okende bon conseil vraiment
na kopesa ezali ba bokilo mosusu babi ko conduire bana ba na berere bokilo aza toujours ko influencer mwana na ye ya mwasi c'est que azali kosala comportement moko bizarre oyo awuti na ndako ya papa ya boti na ndako ya mobali na ye ame monso na ndako ya mwana na ye ezala te c'est que ba bokilo bongo batikana soki ba monike baza ba comportement bongo bakotana na l'église hein ba mama bateyaka bango lolenge nini oyo babokolaka bana ya basi na mabala na bango ba mama bokilo boyeba ke soki mwana esi ya bimi na ndako na yo pe ya bali oza lisusu na droit ya kopesa ba ordre to ba droit na ndako na ye eza na sens te obanda ko obligeaka bango bakoma kolamba na gu na yo ba mama oyo basalaka bongo botika pona bandako mususu bakoya kokanga yo ndoki Kinshasa eleki papa boliaka na ye bomelaka na ye nzoka nde ndoki ya gentil ye nde moto abomaka yo bisika nyonso akendaka tobengi yango phénomène ndoki ya gentil ezali makasi awa na Kinshasa sourire ya lokuta kasi ye nde moto alingaka kutu progresser te na makabo osalaka bolanda reportage ya Deborah Boulé. Kalaki amitié ezalaki lokola kindeko kutu ekomaki kolekana kindeko kasi lelo amitié ekomande kibombanda muninga likomona muninga akende liboso te soki bavandi aza ami soki apesi mukongo akomi sujet ya kotonga pona ngo magazine KNB ekitaki na terrain pona kosolola na population koyeba soki comportement wana eza mabeto eza malamu bon pona nga mingi c'est le constat na ngai na monaka monde toza boy to mimba batterie na mutua pona luka po esala nga na zalanga mais au mona mususu alukaka na ete afane na ndaku yo ke lukelie tanga koya master changa moi 500 osoy moi bière muninga ya fando sombele pe moi bière akomo inao donc mutema mayo to benga ndoki ya gentil ya mwana mutema mabe yo lukaka te osaka keloko te ofanda po nzamba ko to likola pe ote avant yo ke la muninga mutema mabe te bima luka bino ba journaliste bo luka bozo tambola moi pona ko luka metango ko zozongi na pokwa tango mninga ko pesa osengi apesi opesi na sima nango ekomio yekuta lakisaka nini yango yekuta zalaka boye donyo sonya mutema mama yo muninga malamu nzambe a part nzambe muninga malamu azati ona ko baka yango wana conseil na ko pesa bango mingi omoni tant to faire na vie il faut koyeba nini okosala po okoma moyinya baninga te mingi eza bayini na wana mingi eza alukaka te asala keloko te afandaka na ndako nde bayinaka baninga mais abimaka na tonga kia lukia ye afandi mwana kwende biso bakinwa tolingaka mingi na uti mwa boulot na fa mwa kwa mwa bière mwa nini na sina ke pale na mona ka nyonso normal mais alukaka te amona ka mabe po ye lukaka na etane loko tazwaka te tango yo zio pesi na sima fingi ya tongi yo conseil na pesi bango bazala pe makasi neti baninga o ba bima ba luka so pa komo luka aza su jalon muninga te bon o eloko o to vivre na Congo na biso lelo eza eloko to ko benga ke bandoka gentil le sadi ke sima mukongo na yo atongi ko to pe kimacha tikola na masanga okufi be vie esuki abo mo sale ça va ba te ke internet na bomela yo donc puis yo na mokili ate puis yo na mokili ate pourquoi que vie to vivre ngwana ignorance donc vana muninga bomeli ne bolena kitoko akolongolo musala akosave makambo ya trahison eza belé na autre témoin plus que belé obandimilaka mutu banyaka nzambe bando bandimilaka nzambe po vieux to vengo lelo yaka ignorance donc conseil on peut saka bandinga na biso sa bolongo nzamba te donc toyeba façon de vivre na mokili zo muninga ko yo momilingaka donc soko olingi ko vivre na mokili linga yo moko muninga pe yo moko ne muninga na yo puis yo yaka yo moko soko milingi yo moko soko limbe muninga na yo donc so mina bo mayo sadi ka te muke c'est na milinga moko te donc puis yaka muninga na moko ya mabe makasi na Kongo na biso awa nzambe ka sala sans nzambe moyen ezate po muninga oliaka na yo melaka na ye mais comme na moment moko pesi mu Kongo azui soit disant azui mobali na yo ateki yo na monde akoteka ba comportement moko to comprendre ngote na Kinshasa na biso o nzambe ka sala to conseil kana opesa kaka ifaye kaka soki oza malamu na muninga ifaye za kaka malamu eza mabete mama nga kutu na lemba baninga mabe omwa pena bovandi na ye mena sima mukongo aotonga yo azolia yo se na se en tout cas pona bato bongo
nzambe kaka alukela bango solution po eza dans bien te bovanda na muninga bien mais na sima mukongo ozolia ye ozoignore ye ozotonga ye eza vraiment bien te na miso ya nzambe bato ya bongo nzambe alukela bango ka solution conseil na opesa bango ka bachange 2021 oyo eza pour 2000 eza année moko ya changement soki bachange te en tout cas vraiment baomona frappe ya nzambe nde ezalaka ndeko mwasi to mobali boyebaki moninga malamu eza kaka yesu po lelo pire akoma pirate bino mpe bato boza na comportement ya kotonga baninga boyebaki eza mabe wana eza boneki ndoki gentil Kinshasa eleki partout bozalaki ebele ya kolanda biso à travers la République démocratique du Congo KNB News tozali kocontinue koservir bino botikala toujours confiant parce que tokocontinuera toujours kopesa bino musala oyo ezali correspondre na niveau bino bozali kosalela makambo na caméra oyo ezali kotalanga face na sima nango ezalaki bongo Hervé Zaka na mupandi kotoyo ezalaki bongo Alpha Molenda pe kuna na régie ezalaki bongo Timothée Kayembe pe na post production na Tansiata oyo asali réalisation pe supervision et édition Mobimba. Merci na Naomi Pilawa assista kingai na rédaction Mobimba oyo ezali ko continuer ko travailler d'arrache-pied pour Bozoa édition Kitoko ya KNB particulièrement lelo na pesi merci na famille Mukendi Mobimba oyo baye ko assister mokolo yo na plateau en direct ndenge naza ko sala musala boye pe surtout joyeux anniversaire na Walter Tubajiki Mukendi oyo akokisi 12 ans mokolo ya lelo. Merci pour vous allez continuer kolanda biso bisika nyonso mais souci na ngizaka moko bokompo ke bana bazao tokuta lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino